Bon, maman balenda la princesse d'Enkamba en Nouvelle-Jérusalem. Aïna rolende la bébé spirituel. Bébé spirituel, na yebisaka bino ta ngana lubaka fo bozoka bakiti bo vanda bo pusana avec respect fo bo banga kanga. Bo banga kangai. Na yebisaki bino 26 inauguration ekotikalaka kozala te. Bino ndenge bozawa nako. Inauguration ya fubu. Il faut bosala yango na ndoto, bolikisa yango na ndoto. Na normal kabo ekolekaka te. Ekolekaka te na yebisaki bino. Totika na 2 jours. Botika ka na jour moko so totali lobi le 23, le 24. Et comment le 24 non? Oh inauguration le 24. Bizengi ya bandimi ya Brazzaville, bazui ba mbongo ba pesi, nani tata na bango José. Awo mbongo ekei pona inauguration le 24 atie mbongo ne na poche akoskosi bango bango pe bandimi le 24 eloko ekozala te soki kaka inauguration eleki bolongola kombo na la princesse d'Enkamba de Jérusalem ngana balenda na lendaka tangu na yaka soki nazoloba seke na olake la bino ezozwa bino directement alors tangu bozo défier Nzambe bozo banga Nzambe te avanti kati na bato bo banga Nzambe te bozo banga Nkamba te bino inauguration wane koleka na kindoki mena normal ka boy kotikala ko salema te boye baka numéro de abanda ko tonga ndaku pe ekoma likolo me esilaka te banzambe bakitaka balola bango balanga babongola bango bakoka te ebongo bino ba bébé spirituel bongo bino ba satana na tango papa simangi bon kyanga na lobi liona léopard bazaya kokanga ale bino boki kosala inauguration bino kata mama balenda zoloba ba vérité na bino ki mosala na bino ki ndoki bozana ngo ba mafioso bozo tambwisa bangomba illégal boza ba secte boza ba secte bandoki eza lingomba te boliaka no pe communion te makila nkolo yesu boyebi kunde basala yango te bolia communion te bozwaka banzembo te bandoki nazoba bien ngomba na bino boza ba illégal. Comment bokoki kosala inauguration na lo yenge ka boye bokosala jamais inauguration bomoni dana yebisi bino na laki bino inauguration kozalaka te ekotikalaka kozala jamais. Bomoni ka ndenge inauguration bino kozala te na novembre oyo et na décembre oyo nde bokumisaki yango le 24 décembre na temps ya jeteki oyo bino te po bino bozala na jeteki oyo monaki passe bakende Nkamba bakende ko fêter bino pe bo fêter bwama boma boko fêter jamais. Il faut jeteki chorale nanga kende ko fêter na Nkamba boke ko sala bisala sala wana église te inauguration ezate omonka tango ezokota 2025 boye bake bokangaka bisaka po inauguration boko salaka yango tata tokoti ya 2025 ekozalaka te nolakisa bino ke boya eloko te il faut bobanga Nzambe ta bobanga Nzambe na mokili te alors bwana pouvoir te boko meka te bino bo défier Nzambe bobangi papa sima ke mokiangani te bobangi ete botongi lingomba moko boye prison na benga ngo prison boke ko tonga ngo na loyenge bokanisa boko koka bo inaugurer bo inaugurer yo kasima lo bananga ko kweya kate alors bino boko inaugurer ke loko te bo en église te etikali kane mukieto récupérer 2025 c'est auto poussa ngo ka bondo poussa boko poussa tiba kangi bino pe ba récupérer biloko nyonso bona iloko on négirete etikali nde kaka ekweya lisu pour la deuxième fois ponde kezane ekokweya bokanga date leo na bisina ekokweya inauguration ezate bazoba ya bano bazolanda bino ba comprendre te batata na bino bazolanda wana batato bazolanda ba 26 yo bango déjà si babunga bango ni bazana baza ba diabolo bakozonga kana bango te bino bolandaka bango kaka bokolela inauguration fubu bokolekisa ngo na ndoto na ndenge kindoki na voix normale kanga nde déjà na lobi bo la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem la princesse soki alobi
soki alobi eloko echanzaka eza te mwana tata simoki moki angani ntango azwi décision yo nani okolongola yango fo ezala nzambe ye moko papa simoki moki angani siko nzambe ye moko alongoli mpe te mpo la princesse de nkamba na ye la princesse a papa alobi donc esili mpo na bino esili bandoki esili basatana esili Paul Dibuya monde na sukisi yo nana sisi osukisi yo te satana na sukisi yo deja me nanu te oyo eza ebandeli yo na sukisi yo ntina suka na kovandi so na mabele obimisama ya miso ozolela na motoke ebima ozolela nayisaki yo kana sombra na yo oaso na eloko moko tokosala batan oyo ozwaki orenie esili fini la récréation bwana eloko lisusu ya kosala te basatana bandoki bademo bandumba babaltazar bazokosaka bana bato contre kolalaka bana ya bato bozela video lobi na otiela bino kotia video lobi na kotia video ya témoignage ya mutu ya témoigna na makamba Paul onde balalaka bango batata 26 na kotia video lobi na olakisa bino bolandaka bango bademo bato mabe kolalaka bandimi tongo midi pokwa bazobebisaka vie ya bana ya bato bazwi bakangi bana bato bamanipule bana bato balongoli bango esprit do batie bango esprit ya bondoki babloke bana ya bato bandoki ya batata Paul Dibuya yonga na osukisa yo pena yebaka ngo kosuka fini la récréation na nguya tata simoki moki angani yo okosuka okovanda na se okolela mutoke ezobima bandimino wana nyonso bakomona pena échec no na misu bakomona yango nde baza wana bakosentir yango et puis bango mpe ti bakokoma na suka na so bamibimeli te bakokende na yo échec na yo fo mona na mokili mobima fo elela bato balandaka yo mokili fo sentir échec na yo fo zinda yo défier nzambe yo bangi nzambe te yo Paul Dibuya zela okosuka na yebisi yo na oloba ona nguya tata simoki moki angana nzambe molimo mo santo okosuka Paul Dibuya tema yo ndo lakisaki osukisa nzambe osala siko omikomisa nzambe n'importe quoi ndoki mikomisa nzambe okenda kolala bandimi omikomisi nzambe ndumba ya nzambe tala niveau ndumba ya tata yo zela alors inauguration ezati inauguration waeza nango fini la récréation bosakani mingi koki oyo eza siko tango bana na nzambe basepela bino nyonso tokokata bino pouvoir bolataka bondoki wana tango nango esili bademo bamafiose bandoki bozela bosuka